Tango yombi otelemi liboso na bato. Je vais opérer le miracle aujourd'hui, Dieu va faire. Tant qu'on termine la verse, bato ba mona bilamba ta mona fumangani na kuna kata. Bato na ba komi boye, eza misala na bango. Bible lobby, dans Malachie chapitre 2, verset 18, vous verrez la différence, ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Au moins, il me bango et bimi polele. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Solo vraiment balobaka nyo surtout ça la marana air et le temps le sous. Parce que biso nyo surtout ça les la likambo nyo surtout na air. Si le prophète lelo le sous sorti quand c'est quand le sous likambo oyo. Tout le monde qui juste que likambo tout le monde qui on pas ba musicien, tout le monde qui on pas ba homme théâtre, lelo to yo jusqu'au trouver pas la milo ba prophète pe ba sala nzambe. N'éviter les camarades to lobango na propre mutakalisation nozo yeba te et comme envoûtement na Congo na biso to ndengeni ponga pe na mona oyo pe un jour pe na mona biso prophète na biso susu donc yo wana mama oyebi motuno tuningai na ya wapi tango omoni Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 à 4 bi chaque chose a son temps Oyebi Hébreu 4 verset 3 bi oye bomba mizamba misango polé na miso na bato. Like 12 et 3 lobi ata na sena mabele e matin kitanga nzambe. Nzambe atikaka bato mabe tant babongwa. Tango tozoko loba likamo so Roger Baka. Biso likunya. Biso ta église bato ebele te. Biso tozaka na mbongo te. Motema mabe. Or que tozaki mandaté par Dieu pour te sauver église ya Nzambe. Musicien, oui, il héritier sur la Fumangani, c'est normal. Aza paye, ate maliboso abatote par côté ate. Mais tant que bato na Nzambe, bakoti na eloko yo, tant que bakoti na makamondengo yo, bokamwa te. Kokamwa te na sens nini? Bokamwa te na sens nini? Bible ebisi biso eloko moko boye. Matthieu 24, verset 24-25. Le faux pasteur, le faux prophète Bagobim. Mais 25 Barbini, naïbisaki binokal. Ils allaient comme au moitié. Tant que batona ba fumangani nyoso ba fumangani la webomba mbaka. Fumangani comme quoi là wa benga ngo boudin bino pe basini bolinga fumangani ko li. Et là ko karawana nini? C'est bien on peut ça. Ndenge bolingi fumangani akolia funga mosoto lia fumangani miso kaka bo. Miso eloko nini wana kindoki ya bino basi bozana yango uti wapi? Soki lelo yo batona bakomi boye eza misala na bango. Bible lobby na Malachie chapitre 2 verset 18, vous verrez la différence, ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Au moins misala na bango et bimi polele. Tango yombi otelemi liboso na bato. Je vais opérer le miracle aujourd'hui, Dieu va faire. Tant qu'on termine la verse, mais oui, les gens voient les fumangani. Et mon ami, les héros dans l'ombre. T'as héros physique, pour les bonnes motamoni a mis sur BCBG, mais malgré mis sur BCBG, mis en Dumba. Au moins, il a mis sur la. Et là, mon Cédric. Attends, sur la BCBG. Non, moi, sur la BCBG. Et le bel homme côté. Attends, moi, il mis sur BCBG. Et le bel homme côté. On se même la culotte. Moi, il peine à BCBG culotte. À la torche. Mais Fumangani, comme héros dans l'ombre. Il y a un des producteurs à bateau. Bato babi makawana babotaka donc nzamba sala ngo bengo héros dans l'ombre et mona nakate ozomona betango ba héros dans l'ombre wana bato mabe ba sataniste bato ba science occulte to ebisaki bango wa nzambe abimisi bango polele alors porte batika misala babongo na Joël chapitre 2 verset 18 soki bakotika te nzambe akoboma bango yami bale bato ba décourager pona bango te. On doit défendre notre doctrine, non les individus. On défend la République démocratique du Congo, non les individus. Alors, surtout le biquet, on semble la thème, pédophile ou catholique. Homosexuel ou catholique. Bakari nous est catholique. Moi, j'ai vu. Sango, moi, le Vatican, aïe papa, lobby, n'a pas démissionné pour moi, et l'engi, moi, n'a pas na mon moi, c'était mon bal. Les mots de ton verre. Bah, passer homosexuel. Bah, ton y plaît.
bakonzi plupart bazali bisexuel azobeta fumangani bango beta be fumangani bisexuel moto azotambola na nyama azotambola moto oyo nzambe abo isophilie oyo nzambe abomaki mokili ya Sodome na Gomora à cause abomaki mpo na nyama atambola na moto te à cause de homosexualité oyo nzambe abomaki mais lelo ekomi nyama abeti makembe tsebetaje mo sizemi na Lausanne entre Lausanne na Allemagne matente moko banyama na bato abotaka kuna tozokende wapi lelo bango bateya bato kobongwama bango bazoteka nzambe bazotobola nzambe likongo na oyo mais bato nyonso bayokola bango te boy batikali fidèle na nzambe bazali mais to défendre doctrine parce que Matthieu 23 verset 3 lobi boyoka bango mais bosalaka oyo balobaka te po ete oyo balobaka basalaka yango te. Alors soki yo landi kaka pasteur asali boye moto asali boye ekolemisa kondimana. Que dit la Bible na Romains 14 verset 1. Romains 14 verset 1 lobi boye. Accueille celui qui est faible dans la foi. Boy bozo lemba pona nini Moïse mbiye azobeta makembesene o epi makembesene na cheval o leki na koleka. Moïse mbiye moto mabe penda koleko leki. Et puis bang asipotaka basi ya pembete. Asaka boy akosisa basi yoso. Bala olingo bala te. Ozo samusa Yesu. Yana master na maliki kalambai. Ce sont les mêmes images. Ba kende pa kotina nzela wana. Toko soka ndenge nini? Ozo mona Bible bina Romains 14 verset 1. Accueille celui qui est faible de la foi. Bande ko ba mitungisa mate. Ne discutez pas les opinions. Soka bi musebe asala ki boy toko samba esute. Mabe basango basala kebele eleke ba Moïse mbiye bazo sala pe l'église to défendre yango mais to tche bango na boko na Nzambe, ce sont les moutons égarés. Conseil ni siko ko pesa pa na bango po basala Nzambe o batikali bakoya lisusu vraiment na mbe ba na te. Babanga Nzambe batambola conformément la volonté de Dieu. Alors batambola conformément à la volonté de Dieu, base à la sanctification, ndenge Bible ezoyebisa biso awa concernant opesa bango ya munene mama ezali boy. Omoni 1 Timothée chapitre 5 verset 17 que les anciens qui dirigent soient jugés dignes, pas à la malamu, irréprochable, mariés d'une seule femme. Obambi aboti nano abali note akomata na 20 bana. Kasoki aboti abeti makembesene atini États-Unis abeti makembesake irréprochable. Et là on a repéré ça na basai na Nzambe et là comme bobo. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Achevons notre sanctification dans la crainte de Dieu. Totika makambo na biso na ko banga Nzambe. Et 1 Timothée 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. Ce que Dieu veut c'est notre sanctification. On Nzambe azolingande bo petu na biso. Tu dois fuir les débauches. Mbi ebotika débauche. Botika miso kilikili. Ezali na 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. Hébreux 12 14 libre. Recherchez la paix avec la sanctification sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Yango. Basai na Nzambe bayoka yango. Batama na sanctification na kobanga Nzambe ndenge mokano na Nzambe zali Dieu est content de. Nzambe abomi Moïse sans pitié akotika mutu moko te oya ko détruire église ya Nzambe. Et Galate lobi 6:7 lobi c'est que l'homme a semé il moissonnera. Ya ba ko yemba. Na yaki na ma banzemo na bango ya marque wana kaka. Pour embrouiller les gens. OK? On t'a embrouillé sur bana Congo. On a passé na politique na makambo Nzambe. To na crise na makambo Nzambe. Yo kan Nzembo. Na mamuke na sukisa. Oba tolanda bango na Nzembo ibale na ye. Na yaki na ma na za musicien te mais na legi tata mobiche le koyemba. Ay oh mama ka voite. Tata te mananga ite. Osoka. Na za bisa yo ba olingo ba ka mongongo mabele olingo ba nga ngwana. Yo so ba bisa ngai ni ka mongongo mabe. Na za tata leki ngai te. Na yaki na ma na zongi na sengo. Ola kesi ya minen. Au nom de Gégé. Est-ce qu'on a bien ça? Au nom de Jésus de Gégé. Au nom de Jésus abimission polele. Au nom de Jésus abimission polele. Au nom de Gégé, Gégé la sirène de côte. Bazoim ba Gégé, un sirène de côte. Kokumisa Gégé. Lelo Jésus abimission polele. Gégé accueille Jésus abimission polele. Deuxième exemple.
Hein? Naimba? Yemba ko papa. Yo. Dans mon moment danger, na kosi. So leki bango. Na leki bango tata, na leki tata. Tata tele matle. Yo, bolingo nanga. Nanga te. Yo, bolingo nanga. Bolingo gege, bolingo ndanga. Yo, bolingo ndanga. Ndanga. Bakosa biso kala batu oyo. Bolingo na ngai te, mais bolingo ndanga. Qui est ndanga? Ezali fille ya Gege Sirène des Côtes. Sirène des Côtes abandaka na Inde jusqu'à na Pointe Noire. Yenda pesa ka pouvoir makambo nyonso. Bato nyonso wana ba côte na carte d'infiltration po ba kombrouiller bana na nzana. O mosusu wana nzemba imba janura. Nzemba ngoni nemi. Bonganga na nzambe ota na zabi msango polele te. Tala yiwana bonganga na nzambe bonganga nzambe asanoli yeti sikoki itala kwasa sayebiso kwasa na bonganga na nzambe bazoka bolole na bango bantaba bosusu imboko be toza su bantaba na bino te miso Bible elobi Ephésiens 5:14 toi qui dors réveille-toi l'internet t'éclairera boko kosa su bato te et tel bateau la conscience catholique, on va les discommunier. Bakoki suko le kadibosu na bato kote ya te. Ceux qui protestent ba discommunier bango, même islam. Le quoi église na ba papa na bango. Église a moziki. Ya wenge musique tonya ya kato sangisa, mota kolongola te et là papa na ngai, et là nzambe ya papa na bango te les conséquences. Conséquences yango na dingue mission yo, bo panzango partout tout bato ba. Mais défendre doctrine la biso ba chrétien parce que ba christianisme c'est comme ça mingi par rapport à ba doctrine musu ba bouddhisme ba musulman ba nin musulman bo maka bato ba sala au moins ba kita non mais pourquoi ba catholique parce que ba infiltré wana ba marabout ba za vaudou tant que ba sur rocher bac ba yo ka biso ba vaudou ba continue ba incarnation diabolique na ba secte illimité pour na ba mbrouiller ba na nzambe bible ebisi biso awa na 2 Corinthiens, chapitre 6, 14 à 17, ne mettez pas ensemble entre les fidèles et les infidèles. Ne mettez pas ensemble entre les Bélial et les idoles. Bangouan. Ne mettez pas ensemble entre les fils de Dieu et les diables. Je suis votre Dieu. Vous serez mon peuple. 17 lobby. C'est pourquoi je vous dis, sortez au milieu d'eux et se séparez-vous. Natanga mokana nzambe. Oyo kana nzambe ablito bobima. Bisika na bobima. Bon, 2 Corinthiens 6, verset 14. Natangé la bino en tant que sentinelle, prophète de l'internet. Qu'est-ce que dit la Bible? 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un goût étranger. Posez-vous. Quel rapport y a-t-il entre Bélial et Christ? Quel rapport y a-t-il entre les fidèles et l'infidélité? Quel rapport y a-t-il entre les idoles, le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu de vous. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. 17. C'est pourquoi sortez au milieu d'eux et se séparez-vous, dit le Seigneur. Ça, c'est l'Irobanzambi Yangoan. Alors, ce qui on a pour le fanatisme, c'est que la Bible nous dit, dans chaque chapitre 2, verset 9, vous êtes comme un agresseur, tant pis pour vous. Jugement en Zambé, et ça n'a pas été fidèle, bateau bayoka qui est, mais bateau batamboli katinaï. Merci à Solo vraiment. Est-ce que nous avons na maboko wana prophète na biso o simbi wana to ebité ça ba photo ya ba Moïse mbi to eza pepe nini wana to comprendre ngo pété photo yo maman yo grâce monde yo poza mwasi maman ya boti bana minei na passe na ba chirurgie parce que azaki kobota bana wana parce que azaki na mbongo azoka bato bazokufa na kobota makile eza te ces années ma ofuta te nzambe esprit maman oyo mama grâce monde mama mundele aina on je na ya munene aw yo aza partout na République du Congo moto nyonso aza na zemi soko moni ba action na ye ba mama mingi bazali awa okomona bango ba mama de mini ozuiza mina yo okobota meme na ngaliema okobota na mama yemu na maternité nyonso lingi yo kofuta na infrante bango nde bakofuta mbongo pona mwana na yo bo vivre quelque que soit condition mais maman ndengo yo bino bokotelemela ye bolingi on je fonctionner te mbongo ya bino te l'état nde l'état muibi
hein bolingi beko escroquer bato ti Zakara côté na bitika so na pas te prendre hein bolingi maman a évolué te hein aye initiative na bino asangi bino mbongo te nini te pas parlementaire maman ya pesi motion na ekuna bo voter yango pour na bana Congo na moko na zaki pa na ye 53 personnes abimisi bango na beni na bo pito bafuta na condition normale afuti mbongo awa na banque centrale abimisi bango moto ndengo yo maman yo grâce monde asa moment ya encourager pourquoi bakal ennemi ya congolais moko hein ata yo ko zola zemo za mosi zemi ya na accident hein mbia bana ko tia bana basi à 16 à 15 ans zemi hein bana wana tu bazo zemi ya fumangani hein makiki zemi na ye peru wa olunga bato zemi o pasteur ndenge nini ah ba pasteur oyo papa botika sa makambo sala bozo finisa nzambe mais tango amoni ba sundola la famille mosusu maman ya rojo en charge to lobite ko betaka makiki na makembe se loko lingi hein to pesa bato mote hein ozomona pourquoi muna kibo 50 pour muna nga kibo ko boto fela ko chapa ngota 50 non mais aboy liwa na mama yemu césarienne ava basimba $500 so les dates kufi OK hein ava basauta mo intervention na mama yemo il faut $200-300 maman ya boye loko ndingo na prime ba médecin na hôpital na makambo yoso eza na charge ONG nayi moto asa makambo to kwa prier moto na nzambe te pona ni motema mabe les bonnes œuvres ay ne recopasse to soutenir mama grâce monde partout même sikana okende na kolobela yango na maman ko tsukusanga be ko sanga na Brazzaville ko sa pe en Angola ko sanga partout Dieu vous bénira. Merci prophète Ngefa. Donc okoki kopesa biso mot de la fin na yo oyo okoki kopesa pa baninga to pe pa bandeko po emeka mpe ko soutenir biso. Na opesa mot de la fin te. C'est que les gens déclarent cash na FCC kufa même ngana do déclarer ngo e kufa mokolo moko te. Parce que kufi destitution ya pouvoir. Parce que bakor basinyaki hein bakor basinyaki yango mais biso na bino président Tshisekedi abima na kor wandenga abimaki no Genval peuple ko simane ko simba soka abimi yango te oto bengi papa Ngefa Losako balongola nyoka miyoyo te yo mona zola nyoka est-ce que nyoka pinda serpent mona déjà narina ezaka na munoko nyoka pemaka quand nyoka soka pemaka na narine te batambola kabwe e mo nyoka sama ngo pole kaka pole donc apemaka mais soka ngolo ngole miyoyo pa adadi yo ozoka Losaka papa Ngefa ngo OK merci alors na sukisi na mbote na pesi adakunda sécurité na kati na ziriki kola pambola yo 10 diplômes de sécurité 12 diplômes ya bibotu na pesi maître CD na français à maître Nzambe pambola yo ba partenaire na ngai Bolse Likando na kati Italie yonde makambo na pesi lisusu mbote na ngai ya munene na Eric Lele bozongi poto malamu ko yape malamu Nzambe apambola boss de boss yonde makambo to pesi na Gochebe le roi d'Angleterre yasa mbongo kaka cheke abimisi doctor match cheke fra congolais soka kio malamu abimisi mbongo ya ba chinois abeti be cheke bimi abenga mpoka abimisa mbongo na bana joa mai poka asana mai na joa sai ebimi Gochebele mwana Congo balingaka mboka boite na pesi na ba combattant nyonso na baza ba combattant mbote comme mosu batanga te soko tanga mwana Congo memi ngam mais ça faux za liberté de pression papa na pesi ngona musika ko ka ndenge wana yo na Nzambe na pesi ba mama yonso na pesi mami bomolo babenga B50D ye mwelo be tonte mi yende mwelo kolo apambola yo na to pesi ya toto de Panama yende njoko et puis mbote ya suka na pesi na Gilbert Mwako pe na professeur Papi Ngefa oyo de maître na kati na zirika na mwana ki mwana ya zui makolo ya boko na yoyo po yango soka lati soulier na ye o meki kolata kaka o chinois o ngwanju o tiriki soulier bimi moto yango moni tango apesi kotoyo ayebisika eloko ya makasi yango soka malili mais soko mekaika chinois
muziki bon yeso kala di festival Papi Ngefa ezala ba antenne na bario X donc soko latika loko moko chinois wana to ya Turquie obani ko pela moto ko njulukabi mais soko latika loko ya oya nga ya Panama loko ba Italie o kabinda climatiser Papi Ngefa grand prêtre wa binga professeur de la SAP ko la pambola yo et puis mbote ya suka na zopesa na bongama nano na mbote ya suka oyo oto bengi millionnaire milliardaire mwana kanga so dans le bible Moïse Katumbi le bakana kuna basaka ni hein Moïse Katumbi ngaba bino pe azape congolais hein obo kumisa ona zo bane mwana na pesi bote mbote Romains 16 na pesa mbote OK millionnaire milliardaire mwana kanga to bengi grand mokenge grand chocolilo e gaisola Ntula nina benga 6600 votes. Simba kamama. Nani wana. Sokoko makambo. Soki oboy kamata ka grenade o tiene lusa zolo que no panda na monoka gagame. Na suki wa numéro na nga téléphone. Wa nga zwango 0 WhatsApp imo 00 osotanga na mwami son bosa peke attention au nom de Jésus hein. Bino mosala bino ngala okotia moi caméra wa au nom de Jésus 00 243 89 610 49 41 ozonga imo Viber so idi kamba koloba opesi reproche opesi numéro mosu 00243 81 867 26 78 p numéro nanga oya suka 00243 99 99 42 937 tika denzamba zolokum asuki. Merci na balandinyo surtout ya Congo Vision. Merci Susu na prophète na biso Ngefa. Oh mokolo lelo tozalaki na ye. Merci les prophète du peuple. Ça pour le peuple. Oui, prophète du peuple. Ah, oui. Prophète Ngefa. Merci les Susu na Chaldi Yengoso. Merci les Susu na Chris Ikuna les Susu na Sephora. Yo kapé na Timba Yoka. Merci les Susu na Nzambe. Oh yapesa kapé ma merci na sima caméra tozali na BCBG. Est-ce que vous avez na pesi na patron pe manager principal BCBG ba botolinga John Ngefa TV o mo ile mitema na bino mabe oya bino tolobaka oya ngai bo bloquer yango boza toujours contre ngai na ebité hein na ebité contre bozanga na ko balukela bino ba journaliste boza toujours na ba chaîne na contre ngai je ne sais pas oya ba kitaka ba botolinga caméra John Ngefa TV kangi à cause monteur na ngai yawa na kina 14 images pour la tinda yango ba coutier verse le mbao na 19h30 au Timosala sa chaîne John Ngefa TV on a tout pris yango bozo mona John Ngefa TV ezo sala te e kangami na tsengi na moto yoza motema malamu yokolo be tanga ite mama moto nyoso ya motema malamu hein oya lingaka John Ngefa TV patron ngayo yo hein o babengi yele santale yonde kundo lo sago Papa Ngefa motema malamu efutaka motema malamu efutaka oya ko contribuer même na ordinateur la pam même na caméra hein lo sago Papa Ngefa chokolilo nde mokonzi chokolilo trobelo kwa bo chokolilo ata nini muket na zonga sa télévision bande konangai wana na kotea mateya na koloba parce que télévision ya bateau c'est coûteux hein télévision c'est l'argent ozomona pona top tombola loko soki botiki boye mikole bena beti mbela nazomona réaction moko te est-ce que bolinga kaka prophète Ngefa loba mais soki bato ba kuingai na ni Mike Mokeba iko kalambai Mike nani ya journaliste nani Mike Mokeba ikuna na mwana ta moto pesa ta serumo sengeza te mbela na pesi yango. Merci bino moko bolandi ba soutien na bino et pas ya prophète Ngefa et que ça la vraiment malamu mingi ba kondi oyo bazana mitema vraiment ya kosunga vraiment imutuye vraiment faut bosunga parce que o mesana vraiment ko lobela mboka pe oyo suswa bundela ka bana mboka et ça la ka bien kozala na bato abu ata misato na niveau ya vie soutien na bino pa na ye ko rendre vraiment en tout cas joyeux moko oyo vraiment incroyable la vie ne mo ba ko bosa na merci de susu na nzambe o apesi biso pe ma pe merci na Moïse Kin botika malamu tokutani mbala sima.